En tout cas, bandeko, pona ngai moko pe, libala Karine Mokonzi, nazokoka ko digera ngo teke libalo ekofi. Nazolinga pe komona ngo bongo te. Libalo epananga nazomona eza kaka. Nazomona eloko nini ekoboma libalo te. Nazomona pe teke papa Evi azali na posa libalo te. Nazomona na posa libala naye azali nango pe posa. Namoni Karine Mokonzi yepe azali na posa libalo. Pe nazomona nga pe Karine Mokonzi azala na impolite. So baloba Karine Mokonzi aza teti wana ndimi. Kozala teti ekomisa makambo so impoli. Mosu ekomaka kaka teti. Ça dépend ya circonstance. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonene. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Karine Mokonzi alobi tobengaka ye Madame Bachelor. En tout cas, nayebi Bachelor yango te soki nani. Nga Bachelor o nayebi azaka moko ya saper aza na ba boutique na ye ba magasin mibale etekaka bilamba epo azali connaisseur ya sap oyo nga nayebi ye wana. Azali Congolais ya Brazzaville mazali tout court Congolais po yali Congolais ya ba Congolais nyonso pe azali Africain ya ba Africain nyonso. Bachelor oyo nga nayebi ye wana. Siko Bachelor oyo Karine Mokonzi azoloba nayebi te soki wana to soki wana te. Mena ndimi te eza wana. Eza Bachelor mosusu. Po Karine Mokonzi azoloba toyebi ete. Alors Bachelor mosusu oyo toyebi te yokanga. Setonga pe nayebi yo te sokoza wapi. Sokoza azmona Karine Mokonzi to muke to ndengeni. To bokokani na Bachelor oyo nga nayebi. Mena ndimi te bokokani na ye. Lokola babombi yo. Soki na oloba boye eza te nazo manki au respect. Nazo peso tout le respect au Karine Mokonzi azo pesa yo. Mena kanisa soko tali bien libala Karine Mokonzi ezali. Karine Mokonzi azali femme mariée par papa Evi apesa mbongo. Likambo yo bazo suwana to likambo bazo lobe bomi libala po Karina koma na yo Bachelor babenge Madame Bachelor eza flou tisiko eza flou eza clair te. Eloko moko te zolakisa ti lelo papa Evi azali na koko tindi. Soki be papa Evi azana koko tindi balobi bien koko tindi azala deja kobima na papa Evi bandakala. Donc elakisi boye
lokola papa evi aza makangu te abala Karine Mokonzi elakisi Karine Mokonzi batrompe ete bosilika te bokima te bozala wana na bandeli lisusu soki papa evi réellement azobima na kokotindi Karine akangi ye elakisi réellement papa evi a trompé Karine Mokonzi te a commettre adultère mais elakisi ta trompé bosilika te bozala wana so bocomprendre likambo te vanda calme no tita ona kosilisa na suka kotrompe eza français adultère ya français ya normal nalobi asali adultère makombo atrompe te eza nde Karine Mokonzi moto apuse ye akende na kokotindi to se Karine Mokonzi apuse te papa evi aza na intérêt moko baya kokotindi yango akei yango nalobi atrompe te papa evi ake koresoudre ake trouver solution ya likambo moko likambo wana eza kaka paya papa evi sikoyo na basituation ya boye eboma libala mais non ça se fait pas ça se fait pas ça ne se fait pas soki nde papa evi akontinue alobi akotika te wana likambo mosusu me ntango papa evi azoloba babimaka te fo kozwa mpe maloba nini na mwa respect yango wana soki wana naye kojuge moto te naye kolobaka na Barcelone ayebake libala nano ekufi te ya papa evi na Karine Mokonzi soki mpe bato mosusu balobi o Karine Mokonzi na famille ya mobali bayokanaka te aza impoli wana bakoresoudre yango nsima na famille pour le moment on s'en fout parce que Karine Mokonzi aza respect Karine Mokonzi aza nde teti kozala teti ya Karine Mokonzi elakisi te aza impoli Karine Mokonzi na teti na ye arespectaka bato soki nde okomi entourage na ye okomi camarade na ye omesani na ye bolingani mingi ozala oza mokolo na ye to ya mwana mokeke ye okokozwa kiteti na ye na forme mosusu impoli okomona ete akateli yo lingala to apesi yo réponse ya mabe epuis caractère wana oza na ntina te ovanda na Karine po yebango oza na ntina moko te ovanda na Karine mpe moto akokogere makambo wana eza Karine te moto akogere yango papa evi akolakisa mwasi na famille ya mwasi na ye ke mwasi na nga aza teti bokangama na ye mingi te bozala na makambo na bino aza mpe moto ya réseaux sociaux aza mpe na modèle na ye sino te un jour bokomona ye impoli eza simple comme bonjour papa evi ayebi Karine bien alors wana eza toujours mpo boyebaki ye mpa na nga libala nano ekufi te surtout yo bachelor nazolobela yo avec tous les respects
na yebi bisiko zolo batangai o gamu na komi mobali ya Karine Mokonzi ozolo bananga lokwa n'importe qui n'importe quoi te na zolo bano lokwa n'importe quoi te mais yozali n'importe qui. Oui, avec tous les respects. Karine Mokonzi azali icône, aza n'importe qui te. Avec tous les respects lisusu. Aza na marraine, aza première dame. Azalaka pe invité na ba cérémonie mosusu. Tomona ye awa akende o bavanda na ba Jean-Marie Lukulasu pona président. Azana ba boss lokola ba boss abeda show. Abimisi alongoli bato ebele na chômage pe na tristesse na communauté africaine na bolo bango soso communauté congolais te. Po soko tali boka ba Congolais Brazzaville balandakawa ba Congolais bato bana province to bazali na village iya ba mida ne belé davas baleki kaka bao balandaka na Angola ti bana ba Cameroun na Côte d'Ivoire. Donc Karine Mokonzi nde aza n'importe qui te. Na sasa mabete bachelor yango soki yo réellement oko mobali sikwa la baronne pour la baronne alobi tobengaki madame bachelor zalaka déjà na mutu ya koyeba nalobi bien Karine Mokonzi aza impoli te mazaka teti teti yango mpe akochange te mpo yobali ye te teti wana koloka moto akochange yango auta nango banda mpa na bango mokoloka mama Charlotte akotika ye na lupangu na bango oyo papa Mokonzi atiaki deja teti kaka na même jour atiaki teti bapekisa ye kokela samba ata azosote mire atia teti atie maboko bazobete na balutu teti lisusu teti de nature. Alors teti wana amema yango na respect aza na respect botosi au cas où soki batouche mingi réponse to réflexion na ye makambo koloba ate moke okoko traduire yango aza impoli akanisa bachelor tozosolola claire nga nazozwa maréchal te nazozwa ka n'importe qui poza pe n'importe qui eza bongo moto azaka n'importe qui te eza Karine naza claire mpe ndenge oye na via Karine Mokonzi yeba libala nano ekufi te napesi mwa ndambo explication libala oyo bapesela mbongo ekufaka na makambo wana te naza claire ata naleki mai na claire te me nazaka claire lokola masanga ntsamba to lungwila bongo le vin de palme ezala kutu vin de palme te champagne de palme po soko omeli ntsamba omeli champagne nakanisa mundele koloba champagne eza nde oyo ntsamba ezali champagne te surtout ntsamba soko bombi yango ewuti na nzeta mbila
esali 5 mois na sama bele bimisango champagne ekosana liboma ebotaka mpe alcool naturel alcool mpenza alcool omeli mpe olangwe oyoki mpe na go sikoyo nga naza transparent lokola ntsamba nakanisa bachelor oyoki bien epuis nayebi oza bachelor oyo nga nayebi te oyo saper aza na 2 boutiques na bilamba aza mpe lisu connaisseur po saper na connaisseur baza eloko moko te okozala saper okei na boutique pa bachelor alakisi yo fo lata nde costume oyo na chaussure cravate oyo na oyo soki olati yango tia loboko moko na poche oyo soki olati yango batiaka maboko na poche te donc elakisi yo oza saper mwa connaisseur te kote makambo ya sap nga nde nakomaka livre ya basaper na baconnaisseur so boli boya kotuna nga bato balekaka na internet nani saper nani connaisseur to nani aza na biloko tu wana nazali apo na loba bachelor yo po saper connaisseur pour le moment oza n'importe qui avec tout le respect. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje donc Maxime Longola Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje donc Maxime Longola Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Yakomba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de qui topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandaje donc Maxime Longola Zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.